Hein? La manière dont vous amenez les réseaux sociaux, c'est pas ça qu'on amène les réseaux sociaux. C'est honteux pour le Congo. Franchement. Alors, laissez la dame tranquille, on va enterrer et puis c'est tout. C'est ça. Moi, je m'arrête là. Vraiment, c'est déployable. C'est regrettable aussi. Merci. Ouais, ciao. Allô, bonjour. Ciao. Bonjour, monsieur. Oui. Oui, alors, on va s'en aller sur votre téléphone. Nazi, ma téléphone est qui trop maintenant, donc voilà. Oui, vous voulez votre TikTok, pour la bisous, votre téléphone. Voilà. Papa des shows, oui, bonjour, on a battu sur la ligne. Papa des shows, moi, je me les gars qui ont la vie privée, tout ça, oui, non. Papa des shows, c'est tout ça, la banane, dit, quand on est au Bayomoko, mais tout ça, la banane, même à Tabacolite, à moi, oui, non. Papa des shows, c'est tout ça, la banane, dit, quand on est au Bayomoko, mais tout ça, la banane, même à Tabacolite, à moi, la montée, moi, la coque des classes, puis comme quoi il a eu, moi, la même dans Zéla, vous avez des près ou des loin, donc, c'est normal. Si ils voilà. Comment les peuples nations congolais pas des choses en général, nous avons un problème encore. Problème encore, c'est que nous avons un ami. Nous avons un peuple maudit. Bonjour, bonjour. Tozo Kabatak, Bato Bazo condamné, maman Oyo, population est tombée. Jusqu'à où on va vivre privé du parce que papa les choses sont tellement bizarres que maintenant on là pour au moins lazima mtu bisa sanitaire na mkona yeye kama pass mais lelo o quand de mukolo bakabato balie ba fimbi bale semu bale mipanzi ali ameli masanga yoki bien ale pas abali ko finga donc ko finga ngo papa de choses moi si wana azala na mabela ezala ya biso le chininda kati tuna vipi va moto ndio pekina ngole tu tozana posa mwana to tozana posa na ye franchement, je suis toujours la ligne à pousser du moi, dans un coin à Misso, je suis dans un parent, et vous avez comme la bande, à quand on va bouger, comme on a dit la Bisso, avec le coup, moi, la bouille, donc, quand on a compatir ensemble, et quand même, va dire la gaille. Franchement. Trouve des coopérations de deux, les vaccins autozoaka, les comment ça va faire des cycles. Il y a un des obomabiso, c'est ça? Oui, il y a un gros madame de la seconde. Il y a un gros vaccin. Il y a un gros merci. Merci. Merci Nayocha. Voilà, tous on kabola moké tous on va oui, gardez l'écoute maman. Tous on dit comment on a TikTok là, qui va parler là? Bonjour papa. Oui, bonjour Yaska, tous on parle. En fait, moi je voulais intervenir dans le sens où cette situation, il faut déjà la façon dont ça a affecté les gens et tout, et ça même Bandeko ya Bamboka Moussou. C'est quelque chose, au regard de tout ce qui te dit sur la maman ou la petite fille, il faut que la mona nous sonne. On doit être en mesure de compatir avec la maman qui a perdu son enfant. Ce n'est pas le moment à Robanda ko juger, Koloba et tout. La dame qui est passée tout à l'heure, qui a parlé un peu en mal de la fille, Batindi, Azaki n'a 19 ans, Azala Kiboye. Combien d'enfants ont été envoyés à l'étranger, Naba âge à 18 ans, 19 ans, et même moins? Combien? Baza est belé. Ce n'est pas dit que ceux qui ont dit moi nana musika kende kotanga forcément neti ozo exposer moi na. Parents mon côté abotara moi na pour à exposer.
Nous tous, en tant que parents, on cherche toujours le meilleur pour nos enfants. On veut à ce que nos enfants puissent avoir ce que nous, parents, on n'a pas eu à avoir. La chance, donner la chance aux enfants d'aller loin, d'évoluer, d'avoir un peu plus que ce que nous, on a eu. Mais aujourd'hui, et comme il y a quoi sujet à jalousie au milieu des Congolais, parce qu'elle a été envoyée à 18 ans, 19 ans, ou je ne sais pas quoi, au moins, si on regarde les posts de cette petite fille-là, la plupart du temps, cet enfant parlait de Jésus. Elle parlait, elle partageait des choses, Yamakambo Nzambe. Ce n'est pas la tenue, ce n'est pas sa façon de faire les photos ou Kwande Rosala Kebo Bandako juger. Peut-être même sur tout ce qu'on est en train de raconter là, et il n'y a rien à voir dans tout ça. Il y a beaucoup de choses qui spéculent, qui se disent à gauche, à droite et tout concernant la mort de cet enfant-là. Mais Congolais, Azaka Anaposa a reviré en gros dans le mal. Va juger moi na batu na mabe, que oh askende kosala kindumba, oh akoma kinavi amibali, oh asala kiboye. Nakata les vidéos ou les photos qu'on a postées, on a montré quand elle y est allée, elle était seule. Peut-être qu'elle était allée quand pourquoi on doit toujours avoir des mauvaises pensées dans nos têtes? Tous autres exemple à Bandeko Nabiso Bandibou. Bandibou banana bango ata bazana ma bendengeni so likambo bimi na public ba défendre kanan. Ba côté la kanan ou Bandeko na bango. Après abunda pona likambo kuta yebi sike bandela kite mais a justifier na ndeko na ye. Après, na pembeni ba rotuna na ba roluka ba ye ba comprendre qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe dans nos milieux congolais. Et aujourd'hui, on va reprocher les personnes. Moi, je suis en France. Au Romana, pour certaines personnes, moi personnellement, je me dis, je ne peux pas évoluer dans les milieux des Congolais. Pourquoi? Parce que ça milieu moka yamatongi. Il suffit ba mona likambuna yo ba yo kata moi sango ba bandi ko développer. Ba créer le lisolo, ba latisi ngonzoto, ba pesi mo elamba, tout ça. Si. On doit éviter ce genre de choses. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, là nous continuons. Allô, bonjour. Allô, non. Oui. Voilà, maman va annoncer ma tanga, va annoncer de la blessure à moi. Ma collègue n'est pas là, au Kanga, mais je pas maman. Mais, situation est choquée, monde est mobimba. Très bien. Botapotele ngako. Ndeli kambu totelemi na tongwa lelo. Mwana ngope akufi. Tsoka sana ka vivant, bokoya kopesa conseil. C'est ça. Agora, mwana akufi, quelle image mata à propre amai. Intact. C'est choquant que nous connaissons. Ngana za fille unique à maman ngana za na 45 ans, je suis fille unique. Wetu ma maneira, mas os próprios congoleses não querem saber a dor dessa senhora. Parlou no code show. Tá bom. Merci, ciao. Mais c'est ça. Il y a likambo ya bino moko. Ya onde toye ko telemela na tongwa lelo. Likambo ya bino. Bikolo nyonso bazolanda bayeba. Qu'est-ce que vous allez expliquer? Batala bwe tala ba bandokyo. Tala bazanimo. Oliba iloba makambo ekweli bango. Il vient maintenant avec des explications, parler des vies passées de sa maman. C'est des malades mentales ou comment? C'est des malades mentales. On n'a pas besoin d'un sujet au cas pas bino ba congolais. Baby qu'il y a un grand événement où ça l'a mis pas ba congolais. Drame eza pas ba congolais, baza na besoin ba yeba. Et que wa besu ki wa pi ba lobini ni pona mwana. Boko sala ndenge ni nekozonge kunda makuna, mama na ya komi a comité batikilika des sorciers. Des sorciers, bino boluka ba sorciers na butu bandoki na butu bakima molili. Tozana bangonde na moya. Des sorciers. Tala skonde to sali soni na mokili. Bazo zela to pesa bango explication tala soni. Bakomi ko yoko ote maman na ya bima kina mutu boy. Oh. C'est maintenant la maman qui a un problème ou c'est sa fille qui est morte? C'est maintenant Alexandre a expliqué ou c'est expliqué la vie passée de sa maman. Idiotie. T'as la confusion boté. C'est pas bon. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, tonton de chou, bonjour. On botte na batunyo, son na ba maman, enfin tout le peuple congolais, Ningina et Bisabatunyo, surtout toutes mes condoléances.
Et intervention c'est surtout pour la maman. Parce qu'il y a mon compte de Nazaria, en Australie, Nazaria a 26 ans et Nazaria loin de ma famille, mais que le numéro de téléphone Nangaisa belge parce que la famille Nangaisa peut vivre en Belgique, mais pas fort. Le plus important pour elle, à ce moment, il faut faire l'abstraction de la maternité, c'est-à-dire qu'il faut éviter que les quotas, TikTok et YouTube, à la limite YouTube, le quoi, et ça très intéressant. Parce que là, si on a remarqué l'expérience d'engagement, même avec les parents, on va dire la clientèle est complètement différente à la clientèle à YouTube, la clientèle à TikTok. J'espère que je choque personne. En tout cas, pour le moment, il faut accouper le pot dans les réseaux sociaux à côté de discuter. Pourquoi? Parce que l'effet d'attendre tout ce qu'on attend ici, des non, yes, non, de chipotage, de conneries, de on-dit, de non-dit, ça risque de nous perturber complètement et même au futur, ça risque pour elle, c'est un danger pour elle, mentalement et physiquement, moralement aussi. Il n'est pas que mal à elle-même. Et ça, il y a elle qui peut comprendre ça. Parce que nous, ici, ou tous les autres, on ne peut pas être dans sa situation. Même si on raconte des histoires, mais c'est elle qui vit ça. Donc, il est très important qu'à ses copains, à ses réseaux sociaux, à ça, la dénaïe, la famille est proche. Et puis après, avec les temps, elle peut de nouveau retourner dans les réseaux sociaux pour parler ou peut-être pour écouter, pour avoir en tout cas comment on dit ça, un soulagement ou voilà. En communauté. Merci. Merci. C'est-à-dire la communauté de la famille. Merci. Parce que les reproches, on ne peut pas dire tout ça. Mais toutes les mamans, on rêve le meilleur de ses enfants. Voilà. On veut ça. Mes parents, ils m'ont envoyé ici. Je suis toute seule ici aussi en Australie. Mais pourquoi? Pour que j'étudie, j'ai des études, je suis comptable management international entreprise. Donc, mes parents, ils travaillent dur pour moi. Merci, maman. Ça ne veut pas dire que je suis à l'abri. Merci. Ça t'engage l'attention. Pour que maman ait beauté, la beauté. Mais comme maman a eu ça t'engage, tu protéger nulle part. Voilà. Merci. L'accident, c'est l'accident. Merci beaucoup. Allez, merci. Merci. Allô, Joël. Ouais, oui, Joël. Oui, bonjour papa. Bonjour tout le monde. Bonjour la communauté. Simplement, je vous suis depuis longtemps. J'aimerais bien dire à la communauté congolaise de ne pas trop extrapoler, de ne pas trop mettre de commentaires sur la vie privée de cette femme qui a perdu son enfant unique. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle ressent à l'heure actuelle. Elle a eu un choc de la disparition de sa fille et que la communauté congolaise qui est au Canada et partout doit lui apporter un soutien moral, psychologique et même financier. Elle est abattue, cette femme. Si elle n'a pas l'esprit très fort, elle peut se faire du mal, se suicider ou prendre des comprimés et quitter cette terre. Il faut se mettre à la place de la femme qui vient de perdre une de sa moitié, sa fille unique. Sa fille unique. Et il y a une femme qui l'a dit tout à l'heure, notre communauté doit s'unir. Le jour de l'enterrement ou le jour qu'on va inhumer cette fille, excusez-moi, de 21 ans, il faudrait que nous voyions au sein de la communauté une centaine de personnes réunies qui sont choquées de la disparition de cette fille. Parce qu'à voir l'histoire, comment ça s'est déroulé, oui. Non, Loba, non. À voir l'histoire, comment ça s'est déroulé, je prends certaines informations et j'analyse. La cohabitation a été bien faite. Il y a une personne qui est venue dans cette cohabitation, et je ne dis rien, mais à partir de l'arrivée de cette personne, tout s'est déclenché. Tout s'est déclenché. Bref, et j'ai vu le documentaire sur cette forêt. La plupart des personnes qui sont mortes dans cette forêt ont moins de 25 ans. Et ce sont des immigrés de l'Afrique sud-saharienne. Les Noirs, les Marocains, les Tunisiens, des Congolaises, des Gabonaises, des Camerounaises. Et c'est une forêt démoniaque.
démoniaque. Et moi, avant de chuter, de finir, je voudrais simplement dire Soki Bomoni. Mutuazer ou tchaba commentaire. Il y a Bouzoba Nakatia live na yo tozana matanga bloqué bengana. On n'a pas le temps d'écouter les bêtises, tout ce que le Congolais dit. Non, on n'a pas le temps. On a le temps de chercher des idées, de nous donner des idées afin que cette femme soit réconfortée. Si le gouvernement peut faire quelque chose pour cette maman, ça nous ferait plaisir. Voilà. Merci. Merci Joël. Merci Joël Leclerc. Voilà. Donc Tozawana et ça continue. Je prends le téléphone qui est en attente. Vous faites bien votre rôle, ça me fait plaisir. Vous prenez les avis de toute personne pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est bien. Bravo. Merci Zoé. Oui, bon biso ba kongole ko mani kitala azo yemba nzembo mboka na bango azo lela mwana wa Somalia toza na bolingo bandeko neti ya kobebisa mitu ya bato neti ya kobebisa mitu ya bato Merci. Merci maman, merci. Voilà. Merci, message passé. Ciao. Voilà, Toyoka. Et puis je te dis. Bonjour papa. Oui. Besona matana ya tapoter et pousser na la komata bon tu as ta makamanzame. Contribution à Rinaldo par rapport ya maman. Bato batika vraiment ko sala ou bazo sala na maman. C'est pas bien. En ce moment, elle est blessée. Plus que ba maman nyonso. Biso tout au leli en direct. Tant maman tondo. Asala ki direct na ye. Na vandi na moni maman tondo azo sa direct na zo lela. Okanza kiza mwana nga wi e ya mwana nga pe. Bana nga batuni ka maman. Tozonga boyo kana message yango. Ne Karina lobi na bato bazo binisima kama bien. Bozela ta si sur la kundi mwana ne asisa ta 40 jours boye na matière na ye. Ata kutu se boza batu pe na mai na makila. Muninga mwana ya 21 na bomona mama na jour sa vidéo aki moi santé. Mais mukolo na mona ki okuta na soina mama na ministre asenga se na moni mama na konda ki soki paza mama soki yaya soki leki na ebité au mona pe ke afane ça veut dire que aolia tenenga lobaki aola la te ana kimia te aosukola te siko ebo na matière na ye eza po bobo maye noki ndenge liwa na eloko lobaki ke so mwana na zate pour vivre te siko bino boyebo pousser les dates liwa nga kufa noki alors bo jouer rôle ni c'est que bo ba ndoki po eza na sens te eza normal. Na bato ba page au pe bo poster ba extrait wana na desi po na bino bato ba page polémique bozaka na ba page polémique eza po bo panza sango po bo sela bato ba pip boza makambo bato ba rater na ba like bochela bato ba yo comme net mambo bongo e botika bande kona ye to ye moko mama wana so te sibi téléphone entre temps le la mwana a luka no ba le secteur mwana na ye to e binan eta na yete mais amu batindele sous lien bino bobimisi
bobimisi ba video soki pe ya alinga ndeko na ye soki pe alinga ka mbala kamala na ye alinga ndeko ya na ya mwasi kota balela alinga kuna na bino bato bapage bozwi boposte boposte ide eza nini bosali pib bopandi sangwa malamu toka mpona même tiktok ofuta bino na fin du mois mais likolo mpe nzambe zati tosisa mambo nyonso na mokili tosisi oseka tosisi barando liloba suka likolo mpe nzambe aza biso so mpe toa na bana estce nde toa na bana boye bavi na biso nyonso ya clean nani yango olinga mokolo akutani na problème abongo bayela ye ata kuta azalaki nganga bomaka bato estce nganga olinga ata bolakisaki nganga ne jour to mosu akufeli mwana ne ya mokolo bongo ya 21 ans boya kolobaki papa apesaka bato bakisi to mama oyo abomaka mabala bato estce na yo moto yango oyo otunise makambo loba yo osala lisumu te loba yo vi na o mobimba eza kaka clean mpo nde toyaka koloba mambo bato c'est comme si biso moko mambo tosalaka tout droit. Ok, na sima ba téléphone, na sima ba caméra, biso moko to sala ko koleka na bato to jijaka. Siko total ratata ko jijeti. Na ba page polémique et surtout le que décevoir na ba page polémique parce que ba live va bongo. Ba live va bongo nga déjà ba ça la TikTok na ba yebi ke ba bloquer nga na ba chaîne na ba pamba bongo ya ba na mutema mabe ya kindoki bongo. Siko so pona misu na nge mona ngo ya kana ba page na sabona. Net page penza na linga mingi inda kaka. Na desi o partager le bongo pourquoi yo moko ti o partager ya non lo bana yo po yo penza na tala ko na za pa abonné na yo et puis na monyo onde pa na yo donc nzima penza na lobelo même en plein air ata kuna komela ko ba message na privé na TikTok ezaka te mama so epoza papa so epoza nani babenga baba so baba ma chérie mon frère o nyonso za wana se kwa kana mai na makila eloko moninga kufeli ezate ka obela ezate ke mobali aboye ezate ke abungisi mbongo ezate ka obunda osarando akufeli liwezo ka mutu nyonso il est pas pour na kite mwana na kufa batala rappel pro niveau likambo ezaleli malgré ba ina mabena bobo ino ko publier bobite to tiki akunda ta mwana amela ta mai alala ta poni ata après 40 jours ya matière ici la raté okoma na kimutema mabe boye mutu azoloka tozomona bookota mpe live abongo bozojige moninga mpo azaka lokwa nga na bino bozojige ye boojige neti na nini bino boya banani soki alingi endeko na ye bandakala boyaka na matière wana teke botikela atalela mwana ye soki asilisi boye na matière yango epuis na bato baota bino na matière wana bango mo mpe fo bazala bandoki soit bango mo fo bazala basain bango na bafamille na bango bakufela mpe te baêtre cher po bazwa ta ya ko appuyer bino na moment oyo nga mona linga matière na loka bongo ki osala te bameka kobenga nga na ngangela bango kutu na belaki onzeye mutu aliboma na balabala babengenga ndape babengi nga baesika ke no yo boyaki yango baeske epa na ngai emoneli ngai mpe na naloba na ngai te oyilanga mambo bongo no nde nini yaya mokili momi babato nyonso baolela bamarocain nyonso bazosoutenir biso tozomona baivoirien baafricain nyonso basima na biso siko bamona biso mo bakolo ndeko yango nano mwana na ye bachata dati te nano akoti ata mabele te biso moto bandi otumba ye seke lokolela nyonso toleli tokosaki na biso okosaki makasi toa baesco parceke ka bato balelaki bango wana baopelisa balive ka bato babandaki kotala baoloba mawa nzambe esunga mwana monana mpona mama na ye le même bato batondi na balive le même bato baoki otya bacommentaire na banini ya bongo bino na bino bomoni bino bato bokomantaka bokomanta mambo bato vi na bino eyebani te bwaka na nsima bato bamonaka bino te bien mama Karo nzamba pambola yo saba yebela bona mabeno uzapela makamuno penza saba yebela bona mabeno uzapela makamuno penza o kotsa pe kimia po kongi na kot kari na koti yango kimia siko edinge kota po yeso ko boy ko yoka ko yela bino penza en personne lokola kari na koti yango c'est bon kimia ko kota po ezala rata biso bato tolati pasi ya les engrais ou bien nini parce que nous on sommes des mamans. Je suis désolée dans cette communauté congolaise. Toyebi te toza banyama toza banani mpona nini tozotuka mama oyo bandeko mpona nini bamisusu balobi bapesi matière ya nini oyo mwasi ozotala moninga mwasi
Aboti mwana na 18 ans, 18 ans. 17 ans. Elle a 38 ans. Mais ça vous monter la Kimpaka. Mais au moins, on se monter qui a ça fini. En tout cas, désolé dans notre communauté. On a besoin de monter mardi, on va venir ça qui est bien moi, la zone d'Andapo. En tout cas, on va terre. Oh, nous sommes en compte dans la vidéo. Oh, nous avons salé la mort en boisson. En tout cas, on va bloquer ma chaîne. En tout cas, je suis désolé, oncle. Je suis désolé. La communauté congolaise. Vous en tout cas, oh, ya bino. La communauté, vous avez la biso. Les gens du Cameroun, vous binissez oyo. Et ça, ni président Bandeko. Alors, on va passer pour le gouvernement. Dans un basous, on a banné 80. Merci. Maman, qui a le gouvernement, on a tout succès à biso, ah, tous au Bandeko. Merci. Merci beaucoup. Merci Yaya. Merci non. Allez, mais là, Makila ya mwana bonjour. Ouais, merci ciao. Makila ya mwana biso Alexandra. Nzamba gangi ko ganga ileli. Mwana aza baloba soki babenga aza peut-être mutu moko secours ya bato nyonso o baboma bana yebana te baboma bango bana bazobeta masolo na bango baleva bango bana tala na bana o babungi ya ba congolais ba africain o to mona bango na ba réseaux sociaux te to ko yoka kaka leki mais mwana oyo nzambe ayebaki kaka makila na ye kaka po isopona pona ko telemisa biso ba africain peut-être mboka bikili pourquoi ka baboma biso telemisi penza mokili tozoyoka mama yo continue na yo na ba telefone ebele awa. Voilà papa. Na yebi pasi ya mokufela mwana. Na bana mwana na ngai oyo ya mobala kusaki na 29 ans tika mwasi na bana. Ça fait 8 ans yango tozokende. Pasi ya mwana nesila ate. Toko kanisa ozomona kaka kwa likamwisana makilobi. Mama oyo ya wuti mokufela mwana na ye. Bakundi pa même mwana na ye nani. Tano bakundi mwana na ye te. Oyo penza komata na asa na penza na courage kolobela moninga liloba ya mabe na tango oyo. En tout cas azali diable. Azali toki. Merci. bozokotisa makambo oyo na mitema ya bato nakobosana mawa oyo baolela mwana oyo napena kilobese kama kozwa litango to ya ndeko yanga kobomelo mwana Merci papa. Merci Nayo, ciao. Voilà. Nazoki Kala. Vignon. Papa de Chevaux. Papa Nangaï. Oui, papa de Chevaux, ça va? Bien. Ok, merci pour la parole. Merci pour la parole. Et le Congan a contribué. Makambo ya mwana na biso Alexandra et Sali Passi, autant que papa de 49 ans que je suis, ça fait mal de perdre un être cher. Biso na Congo tolobaka ke matanga esilaka kaka na ba voisins mais pas ya biso moko matanga esilaka te. Bon, je trouve ça un peu aberrant pour na autant que biso bato nzambe akeli kibumoto na biso na kibunzambe ezolongwa biso ya motema nayebi ke autant que mutu soki abungisi mutu ekakufeli mwana mobali oyo nyonso kaka eza être humain. Je pense que na autant que biso bato tokokobanda nanu kobimisa makambo oyo enzanga ntina te biso tozoloba parce que toza libanda. Mais est-ce que soki tosomete na motema ya mama oyo aboti kaka mwana moko est-ce que moto moko azoko somettre na esika ya mama oyo parce que oyo abungisi ezande c'est-à-dire que bazontraille na ye ya makasi ya kosakana te toyebi te soki lobi na lobi soko obota lisusu
papa des shows. Oyebi ki yo ndenge ozawana ozana bana. Ozana ba être cher oyo kontaka na vie na yo. Tout le monde a écouté même na mindeli kaka. Na leka na bamboka ebele. Na pesa ka exemple kuzoba. Na mona brésilien. Mbwana yeba nyatieka konyata. Alira makasi koleka. Mais non, combien de fois biso bato na minute yo pardon. Nazo senga na ba communauté. J'ai suivi la vidéo, il y a des comme moi, on appelle Pandora, ceux qui Pandora, pas ceux qui Pandora, qui habitent à Paris là-bas. En tout cas, moi, je suis ici aux États-Unis. Si j'étais en France, ou là, et c'est tout la vie là, j'allais la chercher. Ce n'est pas pour lui faire du mal, mais pour qu'elle ait ramené la raison qu'un jour tôt ou tard, oh, il comme les mamans, oh, il y a pas comme elle a eu. Parce que la vie n'est pas finie. Mais alors, d'abord, premièrement, est-ce qu'elle est normal? C'est ça aussi, papa. C'est des questions qu'on doit se poser. Maintenant, bateau sous baye bagati. Ce qui est à mindele, maman na biso oyo kaka. Balinga ba, ça dit la mindele, balinga ko na ba psychologue épilé. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver à n'importe quel moment. Parce que tous na danger moko boy na vie na biso ndé papa de chute de temps la boy. Yo moko ndé gozansi ko moni ba stress et l'équilibre trop. Oko makana ile moko nasani oko donc danger permanent tous akana na vie ezaka surtout ba kisi ko tous akana tout autour de nous. Oko ke de kosoba ba kisi ile moko parce que ça aussi plus que biso tozo mabe ça aussi akoko la pena makambo ya bato musunda minoka bato musoso mama o par erreur akole kana réseaux sociaux ayo kaka nini bato bazoloba. Elle peut déclencher dépression moko ya makasi après maman ko tindaye yepe to yo ga lo biao yepe ake pardon de grâce par le nom de Dieu. Par le nom de Dieu, je demande à la communauté, s'il vous plaît, le poteau et la bisoté. Tout bimisaba mo oyo te oyo ko choquer maman na biso. Ngambe moko nazo lo bana bino nazo, ça dit que ngana china mwana na ngana poto ngabo na États-Unis. Mais makambo oyo eza yanga ya famille. Un jour tant nous super pas de changement ko bet le pourquoi j'ai envoyé ma fille en France, ça dit que ba selwa nazaraka na Afrique. Moi, je n'ai pas 11 ans. Il y a mon à cause de 24 ans. Mais ma fille, elle est là en France. Ba télémi ba makamba critique o motazu problème o critique en tout cas penza ba télémi communauté et télémi penza trop c'est trop na salle soka tangaka makilate ebele baza ana mboka ngo fandi bayoki pe likambo afandi pe na ndako na kene musana na réponse na biso la kaka na epi na ngai te na okebi bisata na ngai te. Mais ye abebisita na ye akeya keluka mwana wana ata monani ya kokufa mais ta wana ya bebisaki ezaki pona pamba te botika konyokola mitema bato botika kolelisaka bato oyo asungi yo olingo tube mbeli na mutu na mukongo botika mama bato aza na shock na ye aza na mwana na ye mwana na aza na morgue akundami te. Mais bozo ya toza na matière ya matière na bino bolamba bondia to na posa na ngoti mutu abungi pona vie na ye aleki nyonso mwana moko na vie eza likambo black te ta mosusu bakata ye batrompe ta mosusu balongola nyonso mais atikalaka na moko wana kei bino botelemi mpona koya kotelema mpona koya koloba ni toza na matière na ye kongole toza na motema bonde toza na motema ya malamu ya kosuteni na ntango mapasi telema mpe suteni moninga na yo bamatière yango bokendaka nango wapi bamatière yango bosala nango nini eza nango biloko olia tokolia tokoyoka esengo non eza ka problème ya moto oyo mpo olobi obebisi réputation na ye esili lobi kuna bokozala na nzela bosolola te ta mosusu bato babosanaka ntango osala moninga mabe lobo kozala na problème moko ka moto osalaki mabe aya asungi yo esalo ndeni tozalaka na mitema bato tosala eloko mpona kosepelisa bato te tosala eloko mpona kotelemisa 10 000 personnes na live te mpona koloba bino bato bozokondane mama matondo soki ezalaki yo ozalaki na Canada estce olinga kotika bana no na malilo bimoki ekoluka jeune fille abungaki totika koloba mpona sentiment mwasi bato ase donné atiki bana ne na malili akeyaki eluka mwana ngo eza ni ya famille na ye ni ya ndeko na ye ni cousin na ye ni nièce na ye mais atelemi akeluka ye
lelo bozo ya kobambe mabanga mpona nini ke ayebi likambo wana ayeba ngo na suka okende nango wapi bayebi so ndoka azalaka na droit olia bato nyonso tozalaka lokola tosambelaka su te totya kindoki liboso totya banganga liboso kasi nzambe asalaka su te nzambe azalaka susu na place na ye te tozwa place ya nzambe tokotisa bandoki tokotisa babato akisi ndire nzambe azalaka su te ezalaka te botika kobamba mwana mwasi mabanga yo moto ofongoli live mpona kofinga matondo tika kofinga matondo asali oyo mama nyonso akokaki osala toza wana bamosusu baza na Canada likambo ekoyaki mosusu akokini mpe koloba te afandi na ye mpe kimia akokini mpe kobima te afandi na ndako na ye boke ebimise na makasi mais ye atelemi abimi quand même akeluka akemona esika kore eza totelema tokende bato bazotindelaki ye bamessage ya mabe eloba ata ndeko na biso moto mosusu mpe akotelema boye eloko aye azotema le deva tokolongola ye mais nzambe akopermettre te bosimba molimo ne bosimba mpe na nzoto na ye esika nzambe azobatele bino boyebi te botikaka kotiaka badesizio na bavie ya bato etake nzambe na asali desizio na vie ya moto te ezalaka te tozala na motema ya malamu tosungana bino boza libanda bosungana bolobaka kati bozaka mpe libanda mobolobaka boyaka mpe na mboka te mais soki osimbi kofinga bato boza libanda okasa botikana na su na vi te okasa po te eza lola te ntango ozofinga moto oyebi un jour amono kaka ata lelo te eza na mokolo mosusu ya komono kaka mais ye atikali na bavideo na yo oyebi ete basola litoko tozongisa babolingo wana bokuta na nzela moko moto asali oyo mabe tozala na mawa lela na oyo balela tosepelaka mpe problème na oyo baosepe eza mpasi moto akufeli mwana na ye ozobima ozoya koyebisa biso oza na bamatiere tokende na bamatiere nini estce matiere eleki mwana anakufi matiere oyo olingi omemela biso eleki vi ya mwana anakufi ezalaka te toana posa bamatiere te bato baokufa bato bazonyokwama toana posa solution emonana bozolela kuna na zamba wana bato so bakoti babimaka te mais il faut bosala quelque chose botika koya kokritike mwasi ya bato aso aza nanu na pasi aza nanu na pasi oui maman je suis Joël moto aza nanu na pasi so papa Joël Leclerc moto aza nanu na pasi aza nanu mobe pota eza nanu mobesu kobota mwana moko eza likambo ya jete botuna bato babota mwana moko na Oui maman, bonjour. Ça aussi ici je voudrais intervenir, hein, s'il vous plaît. Merci papa Joël. Non, je dis bonjour à tout le monde qui me suit. Tout le monde qui me suit, bonjour. Nous sommes dans la tristesse, dans le malheur d'avoir perdu cette jeune fille de 21 ans. Je viens d'un autre panel. C'est simplement pour conscientiser la colonie congolaise, la communauté congolaise. Les Congolais veulent beaucoup parler. C'est comme si les Congolais non surtout on dirait bazala qui se place. Au tinda matière ni nango yo yebi. Matière ni nango yo yebi. Vous ne connaissez même pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Et Bandelina Souka Bouyebite. Or que Mundele sa sali documentaire, il y a Zambawana. Zambawana, il faut dans le banalingala pour que vous compreniez un peu bien. En 2 minutes. Zambawana, la plupart des personnes Bakoufana Zambawana n'ont pas dépassé 25 ans. Eh. Dans le monde à Mindele. Mindele côté Biloko Mabé, Baza champion. Je ne veux pas détailler tout ça. Moi, na Keyi Kuna, Bako Tike Kuna. La plupart, Baza africains subsahariens. Togolais, Camerounais, Congolais, Brazza, Congolais, Kinshasa, Angolais. Batu mwindu bakufa kuna. Bazé belé, babi marasute. So koti kuna ko so bimi, autant qui so 23 à 20 fois. Mais so koti kuna ozonga rasute. N'apla lo bien ngote. Documentaire mte lo bien. Eza zamba ya mabe. Police a keno zo batu belé kuna. Tant ba ibisi kaka police ba koti na zamba wana. Ah police alobi na on connaît le jeu. Police a ke kuna malamoko. Bazu ko a mwana. Il y a beaucoup de décès qui ont été mais Congolais, moi j'attire l'attention des Congolais. Cette maman est choquée.
Mettez-vous à la place de cette maman si c'était votre fille de 21 ans. Azaka na mwana moko, mon ami balete. Azaka na mwana moko. C'est fini pour elle. Alors peut-être moi na msusu wapi. Venez derrière elle. Il faut la consoler. Il faut l'encourager. La communauté congolaise doit faire un geste. Mukolo Torokeno Kunda mwana wana. Bozalata 200, 300 personnes. Bon, Latibino, peut-être Ndengemoko, vous êtes venus soutenir cette maman. Ne venez pas avec vos commentaires à 2 balles qui n'ont ni tête ni queue. Yo, naïbi matière, naïbi sika. Oh, so maman, on a bimisara, annonce na TikTok. Bongo, y'a que moi, n'a bungi. Bongo, en matière, en wapi. Soyons quand même sérieux, les Congolais. Hein? Vous voulez toujours parler. C'est comme si, et pas Nabino Makametambo l'arabien. Il faut changer de mentalité. Tozui likama mama ozawapi yarato fandi sayo le comme étant l'arabien. Il faut changer de mentalité. Tozui likama mama ozawapi yarato fandi sayo le terminé. Ma fille unique est partie et là on dit non fan à mon killer on peut m'abe. Romona boye akomokonda elonge komi ya mukolo akomokonda. Ah, maman, mawa, comment on a tout? Je ne le souhaite pas. Akei. Congolais, changeons de mentalité, s'il vous plaît. La seule fille qui a fait un live, dans mon accueil avant-hier, la seule fille qui a fait un live, Matondo, les amis de Matondo, essayez quand même de l'encourager. Sera ça la live, on a été, tout le monde a payé Zambangote. Tout le monde a fait Zambango car on a pas photo, mais il y a qu'un adie, tout le monde a fait Nzete, tout le monde a, et si ka ba mataki, et si ka ba moni sapatou, ba bracelet, tomoni. Tomoni en gros. Mais si vous critiquez cette fille Matondo, je crois que vous avez de la mauvaise foi, hein, excusez-moi. Vous avez de la mauvaise foi, comme non, vous avez de la mauvaise foi. Hier, nous sommes au Canada, nous sommes en Australie, nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Paris, Bruxelles. Pas moyen de avoir information directe, mais il y a vraiment téléphone. À Ken, à Zamba, à l'Axibino, Tala, Sika Balikaki. Elle a participé à la recherche de cette fille disparue. Il faut quand même l'encourager. Mais non, boye car bozo bete ba marteau, matière ni yo yebi. Obi nengi mona on a comment ipoto. Obi à la veille de la disparition et là on est na salaki. Hein? Puisque nga na zola nango na ba TikTok wa. La troisième personne qui est venue habiter avec elle depuis Mutango ye makambo e bandi. Bazalaki na mona mwasi moko. Mais troisième personne aye makambo e bandi. Botala kaba élément non surtout ya likambo e bourmona fi moko asali analyse akangi toutes les conversations entre la fille disparue colocataire na troisième personne. Botala kana ba TikTok ezoleka. Moi na moi seulement inventé le komote. La conversation d'Alexandra na colocataire ezali. La conversation il y a Alexandra na mutuana petit wana troisième locataire et Ali. Bah, qui n'a pas téléphone, bah, vérifier bilor nous surtout et aller. Et puis vous allez comprendre comment faire une analyse sur le fait. Au lieu que tu as un commentaire, maman n'a boyé, vie à Salaki, la vie de la maman ne nous intéresse pas. Nous tout dans la vie, qui n'a pas un passé ici. Et Sylvino Rapi, la vie de la maman va vous donner un salaire de 2000. Arrêtez de critiquer cette fille Matondo qui vous a fait le live, s'il vous plaît. C'est ça. Soyez un peu compatissants. Elle vous a aidé à l'Ingiazala, na top ya likamboana, à l'Axibino ba vidéo. Botal et Sikazambe Ali. Soyons sérieux, Congolais. Et au monde appelle le jour la funéraille à Matanga, au monde aura peu de Congolais. Tout le monde, chacun chez soi, Dieu pour tous. Non, c'est pas bon. Au monde, il pas Congolais. Bazo kene Matanga wana, ko ba yeba. Mama wana zandenge nini balingi ba ye bantoka ja mama wana zandenge nini ko ba memela biso so ngona ba panela. Non, c'est pas sérieux. Nalobi na panel mo so mo toazo critiquer maman wana go excusez-moi bloqué. Ça ne sert à rien, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de savoir ce qui s'est passé. Bakenda Kikuna ndenge nini. Pourquoi Moutouana Mema qui est Kuna. Nase Naïb Saki n'a panel Moko il y a 2 jours avant d'avoir voyagé pour Paris. Ça sent le roussi. Ça sent très mauvais cette histoire. Cette histoire sent très mauvais.
Nzambala l'a raté, lobby pour dans les réseaux sociaux. Alexandra est retrouvée morte. Alexandra est retrouvée morte. Lelo na bimi, na moni sur na TikTok, documentaire ya Zambawana. Zambawana sur Koti, Kobimano, Psaume 91. Okoti kalakuna libela. Mutuni na zalakuna bo marabatu. C'est ça. Batuni ne bazalakuna bo marabatu. Zambawana, Boyebi. Boto la police canadienne na Web Sabino, combien de corps ont été retrouvés là-bas? Web Sabino. Il y a un appel balobaka, Sorobozo, Salamakabuna, Bananabino, Bazalaka bien encadré, bien entouré. Parce qu'il ne faut pas donner la faute à la maman. Ne donnez pas la faute à la maman. La maman Zumbo, on a et moi, on a Kenya Canada, sous 8 classes. À quel côté nous sommes à l'école bien? Est-ce que maman n'a pas qui moi n'a que des âmes? Non, il ne faut pas condamner la maman. Ceux qui condamnent la maman ont de la mauvaise foi. Moutuno surtout l'inaraba n'a pas tant en esika madame. Vrai ou faux? Oui. C'est vrai. Bon, maman atindi moi, maman ebi makambote, atindi mbongo. Oui, na joie kimbongo, tout ça. C'est bien beau. C'est pour que moi na vive. Maman nous fait que moi na tant esika oyo, lobi na moi pour porter un plus dans la vie de la maman. Un plus, oui. Au moni. Dans la vie de la maman. Par exemple, on a botaka jeune fille mon corps. Mais voilà. Mais oui. On envoie toujours les enfants dans les bonnes conditions. C'est ça. Mais, en conclusion, on n'en parle pas beaucoup. Bopé Satoli n'a pas congolais, va changer ma mentalité na bango. Le sujet, c'est la disparition de la fille et non la vie privée de la maman ou la vie privée de X, Y, Z. La police scientifique est partie là-bas. Tout le monde est congolais. Il faut arrêter. Oh non, tu ne connais pas les tenants, les aboutissants. Ni les spécial au Mwandaku, à Kenekota la Moutouana Bakenizamba. Arrêtez de vous immiscer dans des choses que vous ne connaissez pas. Hein? Vous critiquez Matono qui vous a montré la forêt en direct. Non, soyons sérieux. Maintenant, nous allons voir maintenant. Et si ka batie moana, batie wapina morgue, si kasko ba congolais barosalani. Ba congolais barosalani. Je sais que le gouvernement déjà, à travers conseiller, il y a président de la République, Azosala Likambu, et je crois peut-être Barotina Batou, Bayawana, va participer aux funérailles. Vous comprenez? Alors il faut arrêter de toujours minimiser la chose. Mais c'est grave. Mais oui. Les alikamba black té. Matière pour là, ma matière, mutuna makolo matière. Pesa biso pe matière, pas tous en a développé, tous a peu économiser à la biente. Pesa biso matière wana té. Non, il faut arrêter. La communauté congolaise doit changer de mentalité. Nous sommes ici pour une disparition d'une fille qui nous a choqués. Moi, j'ai une fille de 23 ans. Hein. Moi, sur le Simbi, mes bêtes à Ramakasi. Mes bêtes à Ramakasi. Il n'y a pas de différence entre ma fille de 23 ans et la fille de 21 ans. Mais non. Tout ce là sujet, moi, na bungi, moi, na koufi. Kolokate boyeboy, bozala kite pa na roluka. Hein? Bozo loba boza na Kinshasa, bozo loba boza bisika belé. Non, il faut pas parler. C'est choquant, hein? C'est choquant. C'est très choquant cette histoire-là. Bon, maman, après l'enterrement, que deviendra cette maman? Que deviendra cette maman? Où est-ce qu'elle va vivre? À Kinshasa? Nanu elo côté bato ba kende maman totikio biso tozongi mboka na biso totikio fanda malam au mona kaka le 24 heures après bébé chéri bandi. Il faut pendant une certaine période au Canada, elle doit être suivie par des psychologues
malembe po ba matisa ye moral ezalaka botike ye mon côté sora za peta meliki sa koufi hein. Oui. C'est ça le problème. Il faut voir le futur. Que sera le futur de cette femme? Voilà. Pourquoi toujours des critiques à ceux qui sont en difficulté, Congolais? Hein? Il ne faut pas critiquer. Il faut venir avec des solutions. Venir avec des solutions positives. Comment on dit? Et si comme la barotte baché wapi. Oui. C'est une jeune fille, elle a peut-être 40 et quelques. La fille a 21 ans, 40 et quelques. Et il faut la protéger. Ne lui posez pas, Canada, ne lui posez plus de questions. Ne lui posez pas de questions. Allô, Banae. Bonjour. Moi, je veux juste savoir déjà fait l'autre là. Non, l'autre, je ne sais pas. Moi, je suis ici à Bruxelles. Je ne sais pas si l'autopsie a été faite, mais nous suivons simplement l'actualité de près pour avoir des informations. Que dira la police scientifique, le médecin légiste, qu'est-ce qu'il dira pour savoir de quoi est-elle morte. De quoi est-elle morte? C'est une situation qui touche tous les parents, c'est une situation qui fait mal. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Nous sommes en Europe, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ce sont des cas qui arrivent fréquemment. Ici en Belgique, ça s'est arrivé. Il y a des parents qui ont perdu leur fille. Hein, 2 filles en même temps. Hein. Ça se fait. Il ne faut pas négliger. La pauvre femme est vraiment sous un choc émotionnel, sous un choc. C'est difficile pour elle. Dans la moniété, image, mais vraiment, c'est difficile. Mettez-vous à la place de cette femme qui a des difficultés, qui a eu un choc émotionnel. Mettez-vous à sa place. Au lieu de toujours amener des critiques, Vina est passé talibison. Voilà, matière. Ce n'est pas sérieux ça. Matière à moi. Beau protéger ma tonde, doit salir le comment à malonga. Ma tonde à l'axibiso et sikani makambezo fanda. Hein? Quelqu'un qui vous amène Tina Zambawana. So batu wakena ipe na Zambawana, bazonga ipe soute bongolo banini. Zambango est démoniaque. Hein? Ce n'est pas sérieux. Soyons unis. Moi je suis en Belgique, ah, et puis, tu as habité, hein, parce que tout le monde a que le gouvernement a salamand les Camerounais boyé. Oui, parce que conseiller en matière de femmes, je crois, en matière de femmes, je sais pas, bon habit, conseiller en gros, mon anakina. Mais l'ambassade à Canada a expliqué le cas. 24 heures et Belair, matin à passeport, maman a avion yaka. Non, na mona ki émission moko boye. Papa moka le cas qui est pas ambassadeur de l'histoire a tuni normalement des gens pas bâti de la invitation de famille. L'invitation n'est pas tardive. Surtout disant que la police canadienne a confirmé Bouyé. Maman, c'est qui la maman? C'est moi. Directement, Pessi Visa, Lobby Nango Air France, Balamoko, Apumwake. Mais si et si maman qui lobanam ote ozo makele le mingi oke d'agence maman Lili nakakio bikokas papa vouloir bonsoir maman.
Bonjour. Non, c'est ça qu'un papa. Vraiment. Ah, tout ça, vraiment, on a qu'à dire Kamboyo. En tout cas, dans le cas de Bozo Loba, c'est juste que dans la communauté africaine, surtout dans la bande congolais, qu'on arrête de juger la maman ou les gens qui ont fait de quoi que ce soit. Parce que na balève misus bato bazolo bao non la maman elle est insensée ndenge na ko tinda mwana na yeya kino tanga na mboka musika un peu tout ça les gens qui ne comprennent absolument rien kana ko le bakia bato va comprendre absolument rien ils savent pas c'est quoi la vie ils savent pas c'est quoi chercher l'évolution d'un enfant. Bon maintenant pour un voyage na moi je pense que y a la maman là ndenge matière ngo ebimé ndenge mama solo wana ndenge bimi ukake mama tinda mwana tanga peut-être pas yeba makambo wana te o eleka na famille na bango to ndenge wana to yebite po ndemba bimise matière na ye ndenge baza kinsudi o babenga kinsudi babala place moko est-ce que yande ko bomela ye mwana voilà yango est-ce que likamo soko sa likamo déjà gouvernement na biso à Congo il ngaki aider na Congo kuna et après bah quand on contacte le gouvernement au Canada na Congo elle devait avoir le visa sans problème sans souci elle n'a pas déjà en fait dans ce genre de cas bah c'est la raté invitation bah c'est la raté invitation directement il y a directement moi na yo aza exact malade déjà na avion soit déjà kuna to ebipede non mais parce que awa to moni na ba vidéo que bako annoncer liwa ya mwana ya vaki na Kinshasa. Bon, peut-être à l'heure actuelle, ils ont accéléré les choses vu le décès de la fille. Ils ont déjà peut-être donné le passeport, comme dit maman. Peut-être n'avo la peau Kwalelo déjà peut-être moi maman à cause a déjà la carte avec France sur Paris à Sali Transit, Balamoko, Montréal ou la province des Trois-Rivières. Ouais. A commis. Normalement, c'est dans ce genre de cas ça n'attend pas en fait. Ça n'attend pas. Quand c'est la maman, le papa, aussitôt. Ceux qui vraiment gouvernement est réactif, quoi. C'est aussitôt. Mais bon, en tout cas, on peut que soutenir la maman, soutenir toute la famille. C'est la chose qu'on peut même pas souhaiter à son pire ennemi. C'est ça. Se retrouver dans ce genre de cas, même à son pire ennemi, on ne peut pas se retrouver. Même au Tobolo Banarate, ça te fait très mal au Bolsa. Exactement. Donc, c'est vraiment, quand on ne s'occupe pas vraiment, on se laisse pas divertir, parce que dans la profilité, ils savent pas ils savent pas de quoi ils peuvent s'attendre. Exactement. Bango bako sentir de quoi la vie qu'on a vu toujours comprendre que maman a sentir mais toujours sentir à côté. On comprend ce qu'elle ressent mais on ne ressent pas ça. C'est elle à ceux qui est responsable de recevoir dans son cœur. Maintenant ceux qui sont insensibles, bah, on laisse tout entre les mains de Dieu quoi. Ça fait mal. On en a pas pensé en même son papa. Comment papa a dit ça, ce que papa son maman, qu'est-ce que nous avons dit pour les atteindre les atteindre. Alors, nous avons posé une question moko boye. Quand le gouvernement ambassadeur il y a Congo na Canada et Yokaki Makambwango, pourquoi il est intervenu si en retard? Parce que je pense que retrouver après 3 jours, il y a annonce, non? Est-ce que pour l'ambassade à Congo, il peut quitter Tokoki ko condamné nani na bisote o toyina nute au juste ndenge zalaki. Surtout zaki sur place te tozomona kaka na téléphone. Mais camarade bakangie il parle bakangie to ebite c'est vrai. Tokoki na ko condamné parce que ce qui peut déjà ayaki ata mais akomaki ezamboka bapa ezamboka na bisote. Bah ouais. Omoni tokoki osala biloko nyonso pourquoi ya biso soki ezalaki na Congo c'était bien pour na Congo biso no peuple tolinga totelema tolinga mais wana eza na mboka toza na balimite. Exactement. Ah bah après aussi koye ba ambassade eza na quelle ville le temps que le kolonga ville wana pona koyaka na kati ya province wana c'est tout ça. Province wana kufeli. Exactement. Ah c'est quand même chaud, mais bon. Vraiment. En tout cas, nos enfants.
bokoki opesa point de vue parce que na okatananga nga aza mama navandaka tout le temps na live te naya kaka so likambo esali mpasi mpona kotalisa bato vraiment ndeko na biso epa na molili toyeba te otia foto te otia eloko te ata maboko ndenge na tia te point de vue no eza nini bon nasepeli quand même na baintervention na bino